famille de Kelly Joyce TV, ça dépend RO Bokolanda biso na banda kuna bino vraiment lelo na ele bino elubu ya fumba na biso bozomo na eza fumba okaoka déjà to sokoli yango to poni yango vraiment très bien ngana linga vraiment fumba na nga ezala fumba ya okaoka po ezala ka vraiment goût bien koleka ba fumba msu to somba ba fumba mai mais so fumba za koka komona ke ero la mango e umela pete na moto ezala susu goût susu kitoko vraiment fumba na nga eroute Kishasa ndena yaki nango mais bato bazana fumba okaoka te so ebiki olamba fumba no lobi vraiment lelo obimisi fumba na yo otandi yango vraiment na plateau donc otiki yango na plateau otandi yango mona ke fumba ekosa la journée mobima donc so ebiki olamba lobi osala yango na tongo otandi yango après ozele fumba na yo lobi e kaoka na simosali nini olambi ponga linga olamba fumba ya maite vraiment bozomona mbisi na biso ya kaoka yango wana déjà to sokoli yango tolongoli ba mikuwa nyonso tu na kati vraiment to sokoli yango très bien bambisi ezaka na ba nyama na kati en plus ezalaka na ba mabele donc soki sokoli mbisi na bien te mbisi na yo ekozala vraiment na mabele na kati via biso bozomona to sokoli déjà to poni tolongoli pe mikuwa vraiment to umela te pona kolakisa bino ndenge ni to tsala fumba na biso to tie yango mai ya moto to sokola yango suna mai ya moto donc fumba na ngai ya lelo na tie biloko nyonso tu mbala moko na lakisa bino bandenge nyonso bandenge ebele ya kosala fumba mais fumba ya lelo to tie biloko nyonso tu mbala moko vraiment eza fumba moko ya mbangu vraiment recette ya mbangu to lakisa bino ndenge nini ya kosala à suivre bino bato bo s'abonner te bo s'abonner na Kelly Joyce ozala vraiment jamais déçu nzambe apambola bino moninga nanga ya tango nyoso seyo Yesu nzambe awanga nakanga te atangai